bozali komona ezali nganzi ya bawewa veut dire batu basalaka taxi moto na ville province Kinshasa bino moko boyebi mikoleleki interdiction formelle bakotaka Gombe te nzokande na tongo ndeko wewa moko azwi varié ya mama moko boyina bebe na ye bakota ye Gombe kolongwa balongwe bazwi wileri bakoma kikutu ata na Gombe te jipa jemi selon information tozwi sur place et tout à moto kokweye mama wana longwe na mwana na ye kasi jipe matela lisusu wewa kufi sur place bazwi na moto na ebembe bakoti nango na kanu fungula yango nde tangu bandeko bawewa bayoki epie bango nganzi batomboki babandi kosala ba manifestation oyo pona kolakisa mécontentement na bango mingi na traitement o bazali kosibir awa na frontière entre Gombe, Lingwala, Topé na commune Kinshasa yoka bango. Colonel a pris moins de 3 jours à bomber la moto à plus sur place. Avant déjà awa to côté nous combattre. On hôpital na bango ngona. Kita jemi a bomber chauffeur à moto. Pour à côté na bomber. Baka na moto tu na d'état. Baka na moto na bomber. Atali. En tout cas ba mesure oyo bakonzi bazwa kopekisa bawewa akotaka na Gombe eza mabete kasi ya pasi pe mawa ezali modèle ya traitement topé exécution nango sur terrain ezali kopesa pasi et koma na tracasserie respect kutu ezalaka lisusu te mutu nyonso soka latika tenir la police akoma okanga moto siko lelo ndeko akufi ya normal ten ekei bandeko on a vu c'est une histoire vraie pour fondement to boyoka mboka na biso ya bona ndimi susite ko sala na mutaki na ngaba nzila na ngaba master na ngaba shiri na biso to na utambula to bite makulu transport za parti to zonga tama ko lipa parti palais to za ngozonga depa to komi kaka na échangeur to muna mutadepina zokima nzoka lozokima na batu ya transport carrément qui n'a simania wow azoya ka malemba ba petit ça vraiment etambola na moi même carrément wana aloka kité abi atambola na moi bulaki ba transport ba coach parce que tout ça qui est à 17h ba policier balandi landai ba kangi carrément ba menacer ba botole ba kiti na samutuka ba fali seke ba komi ko papole ba mbata oyo mboka ndenge ni bandi kubotela ngai biso pe tuyoka kate tufunga telefone biso to bandi ko filmer mokile kindara boy nyeso amuna mo tutikala kidiba ezaki na bandi pe ko filmer yango yobitumbe so bundama muchunga kimanga te akimi na ye boy na makofi ya kilo oyo zwa ye so kitia kovimba mwasi na ye akolela ko kete ndenge nini babisi mobali na ye buti mboka oyo eki c'est la part du Romaster.
Tchak. Voilà, ici, mesdames et messieurs, nous voulons vous montrer la vie de certains motards dans la ville de Kinshasa. Alors, c'est dans quelques minutes, tout le monde a vie de motards, monsieur, bazan na kata ville de Kinshasa, bazangi esika kolala, bango balala kalikola, ba moto na bango, na kata zando, bazukaka place bato bazai belé et puis balali. Donc, là, vous allez voir ces derniers, on a esika lali et c'est normal, esika fandi wana. Oyo boza ko mona wana. Isika asi alali et c'est comme ça pour na tongo donc pour la wana ti ngonga moko de pour mona ki atelemi la vie des hommes vie ya bana mibali ba biso baza ko uta na ba province. Voilà, bazo uta na ba province bazoya bazangi isika kolala et c'est comme ça que moi mobali ya ladi azoluka boy na ekoza kuluna aboy kozala peut-être malfaiteur moko songolo pour toute la journée motalembi et voilà donc ba konzi mboka na biso pétant boza ko maltraiter ba mota une fois d'autres fois il faut koyer ba ki bazaba na bato et puis baza koluka pona pour survivre on ne sait pas ce qui te cause sur occasion ya mususu micro baladeur il y a découverteur Kiko et beatmaker arrangeur de son. On a liberté à Boba na biso. Nous sommes motos c'est là. Le cabino moko boso nyoko la biso. J'en ai comme infraction. Mais c'est l'homme qui me voit en Boba na biso. Police ça n'a pas pour sécuriser civil na biloko na yechoso. Lumumba bando cheza. Nasima bakoma bonyoko la biso. Bajane tozo kuna. Tozo luka moto zunga mifa na biso. Oko kimana chongo. Asako benji famille sana boloko. Babara wa biboko. Oba kobi mise la biso na boloko. Papa nini? Azana na nini? Deko nini? Yo mukolo bozole la vraiment. Papa tole bozo. Na tele nika awa. Colonel apesa biso are oyo batele makala. Colonel na biso na tango are. Lungo awa. Kana ande maremba mako abetinga ngondo awa. Sikona zishoke awa na lipeka. Eloko ngana sali na yebi na ngate. Awa ne are abakeza biso. Mena pona kope pamba likona ebite vie. Awa ne na dana choke vie. Bien, awa ne na dana choke vie. Bandeko on a vu c'est une histoire vraie pour monter boyoka mboka na biso ya bona ndimi sustere ko sala na mutaki na ngaba zila na ngaba master na ngaba shiri na biso to na utambula to bité makolo transport za pas tout son atama ko lipa pati pale tout ça en cause on a départ to komi kaka na échangeur tout le monde mutadepina zokima nzoka lozokima na ba tu ya transport mutaremo kina simania wow azoya malemba ba petit ça vraiment etambula na moi mais mutaremo wana aloka kité abi atambula na moi ya bulaki ba transport ba coaching parce que tout ça qui est à 17h ba policier balandi landai ba kangi mutaremo ba menacer ba botole ba kiti na samutuka ba fani c'était na komi ko papole ba mbata oyo mboka ndenge ni bandi ko botela ngai biso pe tuyoka kate to funga telefone biso to bani ko filmer mokile kindara boy nyeso amuna mo tutikala yidiba ezati na bandi pe ko filmer yango yibitu beso bundama muchu ngakima kate akimi na ye boy na makofi ya kilo oyo zwa ye soki te akovimba mwasi na ye akolela ko kete ndenge nini babisi mobali na ye buti mboka oyo ekei c'est la part du Romaster Tchak.
Naza jeton, nasoma jeton. Et ça jeton. Au moins jeton yango 500 francs. Oza mikanda ba tegela biso na ba commune. Na ebité soki hôtel de ville à s'organiser na bango. Yo ba tegela biso. Ministère des transports sera ebi on a habité. Bes ezobima ya mutuka ezobima chaque jour, ya moto ezobima chaque jour bazo kanga bato. Au moins na ba document. Soy na ke na bino même na 109 na minute na telemina parquet na kitsabino. Ba soda ya kan kokolo bazobima bakangi moto. Na problème nini naza document nyos. Oui, lelo na ba réalité auto beaucoup talent na balabala. Ba bibino pe bato ba keshi bato ko banga bino makasi. Ko ba enlèvement ba makambo belé na kati pe ba ketchango. Eza nini d'après yo? Papa, ko assassiner bato ya moto to na bato mituka ezalaka. Mais na temps oyo ekomi makasi. Crime ekomi makasi na temps oyo ko botola ba moto, ko botola mituka. Tozo bakisa eza ndeke l'État na biso aza irresponsable. Pona nini po tocha bango wana po babimisela biso mibeko ya bien. Oyo ekoki ko gérer mboka na biso po mboka etambola malamu. Mais tomoni na nzela bacheli biso ba policier bazokanga moto, bazokanga taxi, bacheli biso ba roulage bazokanga moto, tozana bato ya transport bazawa bazokanga moto, tozosomba quittance, tozana ba permis de conduire, tozana papier ya identification, tozana carte rose ba plaque, mais bazokanga kaka moto. Okomona kaka bakoseli likambo moko boye ya kokosa kaka deke bazwa mbongo. Bon, comme na bureau boye au 100 000 yango wana on sala ka 100 000 Yo fils Bayoka Yale Mama Vieto Obopenge Yebisa Lumumbe Boka Kufela Balobiye Kufakala Oya Moganini Awa tozali bongo na kitambo magasin ndenge boza komona bato ya moto très fâché parce que major ya souci atoyo commandant ya makitambo magasin abeti motala masasi bout portant balobi akufi sur place yango tokotuna bandeko ya moto soki esalami ndeni. Tata bonjour, nini eleki awa bozokoma sukuna te po minini pepe aza nani major ya bozomona pena donc awa eza ya koyinda masasi ezobetama na kitambo awa ndenge bozomona bamotard baza korevendike parce que donc masasi ezobeta na bagazin pepe aza nani abomi motard ozomona nde tozokontinue Greta,
policier congolais botala ba policier congolais botala bino moko ba policier congolais. Pardon, ça c'est trop, non? Oh, qui ça c'est? T'as la petite Mati à rôder la cara Monesco dans. Maman Langaï, blendé. Polisi ko nakajouer akajouer polisi nakajouer utapika nani Kongo ni muchi ya bangi anakangaria mbele ukangaria robo ya kitambo ekwei Chambula bozali komona ezali nganzi ya bawewa veut dire batu basalaka taxi moto na ville province Kinshasa bino moko boyebi mikoleleki interdiction formelle bakotaka Gombe te nzoka nde na tongo ndeko wewa moko azwi varié ya mama moko boyina bebe na ye bakota ye Gombe kolongwa balongwe bazwi wileri bakomaki kutu ata na Gombe te jipa jemi selon information tozwi sur place et tout à moto kokweye mama wana longwe na mwana na ye kasi jipe matela lisusu wewa kufi sur place bazwi na moto na ebembe bakoti nango na kanu fungula yango nde tangu bandeko bawewa bayoki epie bango nganzi batomboki babandi kosala ba manifestation oyo pona kolakisa mécontentement na bango mingi na traitement o bazali kosibir awa na frontière
entre Gombe, Lingwala, Topé na commune à Kinshasa, Yoka Bango. Colonel Afrika moins de 3 jours, abomisi mwana moto a plus sur place. Awa, d'abord déjà awa, to côté nous gombete. Mon hôpital na bango lufungona. Kita jemi abomi chauffeur à moto. Wa côté na zombi. Baka na moto tu na moto déjà. Baka na moto na bomi mutu. Atali nini? En tout cas, ba mesure oyo bakonzi bazwa kopekisa bawewa akotaka na Gombe eza mabete. Kasi ya pasi pe mawa ezali modèle ya traitement topé exécution nango sur terrain ezali kopesa pasi et comment na tracasserie respect kutu ezalaka lisusu te mutu nyonso soka latika tenir la police akoma kanga moto siko lelo ndeko akufi ya normal ten ekei